Eh, yo, azalaka muninga na yote ya. Oyebi yango ti. Papi gen, tolbe la vie, tolbe makama monde ya mokili. Normal, normal. Nada la camarade te, nada muninga na yote, tolbe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour, nous voici encore devant Bino. Bonjour, bonjour. Toye lisusu. Oyezali Kangadadi. Merci Ndenge Boponi Kangadadi. Merci Ndenge Boza ko s'abonner na Tolobe la vie officielle. Abonnez-vous massivement. Nalobaki que Kangadadi eye pona Bino. Kangadadi za lokola mur de lamentation. Ma problème nous aux arana on a motema. N'hésitez pas de nous contacter. Numéro de biso affiché wana. Benga biso partout aux ali. Vraiment tokoloba makambo na yo. Soki pe olingi ki etikala na anonymat comment na kutu pas cité yeba que toko garder yango et vous allez vraiment na privé et puis comme on otika ko kalaté comme tout à l'heure les soto zo beta awa ezali solo moko etikali vraiment na anonymat po ndeko mwasi aza abangi mo muke alobi bandeko na nyonso balandaka bazolanda Kangadadi. Donc Kangadadi ko ta pa na bino ça sert à rien au Tchabakal parce que on va pas se fatiguer. On se fatiguer parce que makambo ezo sala na banda kwa batu makambo sala na ba vie ya batu makambo salama aweza na ngote ke sondegeni aweza ka ke makambo elekela yo pour ne pas que ça arrive aussi aux autres. Donc yo yaka pesa biso du solo biso to leka to panza mpoke ezui oyo gozoye akomona bina ke no likambo wana ndeko wana ekomela ki c'est-à-dire pour que ça m'arrive pas il faut na sala parce que to pesa na ba technique ya okima makambo wangu. Voilà. Na mwende ko benga bina ngambe pona nini ozobeta masolo ya bande kwa basi te ka mibali ngabi no so mo sabineti so to beta sikolo so mo si mtabengi biso ayebisi biso. Donc voilà to ngoto beta liso mususu mais on a tellement tous yango et puis te maîtriser au moins masolo bien to beta raboye. C'est pas facile hein, c'est pas facile de développer sujet mutape sur lisolo au mususu tamso mona atteindre le voice malobi pardon ko bimisa voice wanati. Donc on a censé respecter ndeko ebisio que non en tout cas voice wana ko bimisa ngote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on maîtriser les solos wana. Omoni yango no moni na osenga bande ko tcha sopena mo prière oza nango bile l'église Kangadadi l'équipe église ebele Kangadadi l'équipe église ebele. Voilà, je fais un petit coucou parce que on te paie ça te bois karapenati n'est-ce pas bien vraiment te bois karati mais je fais un petit coucou la Italie na Mondoville et pas ya mutunangai Didier Mouladika big up na yo et big up aussi na mutunangai Jano Dibols Emile Bamba de Zurich mingi Emile Bamba de Zurich mingi Washington grand pays na Munich mingi Jano Dibols. Voilà. Alors dans l'équipe on meka sur lelo ce qu'on contient va vraiment essayer de partager partager pour Kangadadi faut comme la bâtonneuse tout. Mondela a changé jeu. Une chose à l'arabe, si on se voit la sardine, nga to le bela vite. Moni, ce que to le bela vie et bien c'est ce que Kangadadi. L'Angleterre balobi mama Congo balobi Kangadadi zo la seconde leti. Donc neti kanga papa parce que ba papa ba mo ba daddy. Yama na baki Kangadadi za la signification belé mais etikali kaka Kangadadi. Musupa ba yango Kangadadi. Mais ezakaka mususu ezali na kimbala ba yango nini bataki bambala boko belanga ngo pardon pour la bosani qui ganda kota le monde je sais pas. Voilà donc Kangadadi na bino yango ye le loto mekalisu ko solo là l'autre solo sur sujet moko eza moi pasi pe moi mawa mingi ezo pesa pasi. Donc tu es bête à tout tirer vraiment sonnette d'alarme
moto nyonso oyo akoyoka moto nyonso oyo akolanda émission oyo soki ozalaka na makanisi ya kosala makambo oyo oyeba déjà sort na yo obi ntango balobaka Jésus revient bientôt bato mosusu bakanisa yango on dirait bientôt on okosa pe mabemo okutani mpe na makambo te parce que mon peuple périt faute de connaissances bato ebele bacomprenaka te connaissance yango eza nini c'est-à-dire yo otanga bible otanga makomi o 2 ou 3 personnes so basangani donc mpona yo 2 ou 3 personnes eza physiquement non 2 ou 3 personnes ezali corps na yo moko esprit na yo moko soki esangani déjà soki esangani mpena d'un commun accord mais ce que mona moto mosusu wana bon toakuna te tokenda tokende droit obi na masolo na biso voilà parce que toyebaka mpe mwa makomi donc tant baloba Jésus revient bientôt kokanisaka te keza yesu mona alobi na ntongo yesu alamuki donc liwa mpe yali ti liwa mpe yali bato bakufi parce que so okufi oke libela ozonga lisu te yango balobaka il faut en profiter na esprit ya bien profiter mpe na désordre te parce que on va vraiment profiter. Alors, communauté congolaise de notre communauté est malade. Maladie est à ebele, bilanda landa est à ebele, ndeko keba na monde bilanda landa. Keba na monde kidiba, keba na monde bisala sala. Un jour, okozala appelé devant Nzambe. Un jour, ba otu na yo compte na yo makambo salaki na mokili. Donc tu vas répondre devant le grand prêtre des grands prêtres de l'Igunzinga. Tu vas répondre. Donc, keba na bisala sala, keba na bilanda landa. Voilà. Ce que esprit na yo mo resengi yo, na mona batu mususu. Isula tatouage peut obeta ngo mais ce que esprit na yo eboyo obeta. C'est l'esprit na. Laisse kana beta na ngate. Na beta de ponga ngam na bras ça là ba pompage, pena donc sentir que coumatologie pena na pour ça pompage na bras pena siko mutu so boy le qui mais bois faisala so mte mobile faut parce que bois on a beta ba tatouage mneza mais na beta ngote na beta ngote parce que ça sert à rien vanité de vanité pour nzo to kutika na e molimo e kokende si on nzo tongo keba bon mutu na mutu na ndenge na yi la pexpe ba tout na lobi kaka et pe kandi ngwana voilà alors na lobani lelo ndeko moko mwasi ya bengi ngai ayebsinga lobi papa eloko etungisinga makasi ya motema fo mekana ko lobela yango nazaki na copain na ngai na naokende ba moko kaka na copain na ngai na mboka mo X motota en kombote na France te mais ndeko mwasi na France na copain na ngai na mboka mo X je crois que Hollande nga comprendre pe que na masquer masolon bien na copain na moko na mboka mo X na libanda France copain wana en tout cas azap na masolo belé aibo lukalar vraiment très bien parce que makanti na ngezala ki ngana bala ça dit to bala na ndena copain wana bala ngai alors ndeto zala na copain wana makanti na temeza yika bongo ngai moko naza mwasi ya mabondeli yo ne diable côté na bato abinga mona za mwasi ya mabondeli nazali pena soki na sengi nzambe ngaso na sengi nzambe vraiment na monaka o nyoso na lobaka o nyoso na senga nzambe akokisela ngo pe nzambe pesanga mais nazalaki trompé na makanisi na ngai na pousse makanisi na ngai trop loin donc na bima bina di banda ya makambo nzambe on osenga nzambe pardon mais on a bi oza mire de lamentation donc makambo za nango sola kanda tala ngai ngana obongisa yango eza po esunga baninga mususu neti makambo tolobo ndeko mwasi ndava azala na mobali na ye wana mbaza na Londres yazaka awa accueilli avant de mukomo makanti yeli non il faut à consulter mobali wana so mobali wana vraiment akobala ye ou pas yoka dikambo il faut akende ko consulter face à ça la consultation wapi akeko luka ye moko biso ensemble nzambe répondre ka ye mais akeko luka marabout moko na Kinshasa marabout il a biso te prophète ou marabout bon bref aluki soki imam soki na aluki mutu mona Kinshasa ba bise que non pas mega ko se renseigner
est-ce que c'est que non mutuana aza makasi moko ko sala te ye pinza avant banda masolo John a ebisi ele a bengi John ebisi non nga pona selo ma mieux tout il faut payer $500 akamati $500 sans hésitation atindi $500 tant John du $500 azo benga John au téléphone azo reçu John ati hein moto fo abikulaye azoka su John ati alukan ba façon nyoso azoka su John ati après ayeko kozwa John après so une semaine bon on a pesa imbo on a penza baki mutu monde mtalakisa ki John mutu pas à na Paris bato ba yemo le conseiller yebina mutu na biso atala comprendre moto lo. Alors, tant que ayeko parce que tu quand même $500 bon belé sans suite. Tant que ayeko marabout Joanna na téléphone. Joanna ici à Lubino na zali na besoin de solana mais bana zo imbo on na kota ki président Mudindo na kota ki mabondeli donc na bimeka lubi na butu et puis voilà nga zali pena bien te on ba fana benga olelo. Alors bi Joanna beteli vi na ye ndenge kaka vi na ezali Joanna abeteli lisusu vi ya mobali na ye wana na Londres na Angleterre abeteli vi ya mobali na ye ndenge ezali donc c'est-à-dire abi pena non en tout cas oza muta solo pas beti makambo nde makambo ezali mena yebisi alobi ambo yebisi pour mobali wana lobi mobali na yo bandeko na ye mama na bango alingaka te abala alingaka te abota donc yo oza mutu moko donc baza ko ndisa yo makasi parce que bayebi ke yo so botana ye donc yo ko bota et plutôt so botana ye akobala yo donc ye akobota donc pourquoi bango balingi te ye abala balingi te ye abota yango na moni babundisa ka makasi mais somba boye comme ça ngana banda ba travaux pour eza pena siko mutabetelo lisolo ndingo atangina ba kombo yokutu oyo ya ko ndimati ça va c'est bon ici ndeko mosi akamati abise no mbalo tinda $100 yabite na $100 te na kana $50 bon tinda no mbanto bandango rapidement lokwa na za na kati ba prière bo na bandango pe kamba mo pona toute ma prière de na kozonga rapidement pona tout ça ba travaux ya kolongola mobali na place bakangai na mama na bango moi ça tindi $50 banda tina $50 mutu amona na lisuti mutu amona na lisusu te luka mutu amona na lisuti mutu limo moi ça comprendre que bon ba bosa limo ka yo mona na bi abete nga bedon ça dit bon na tikele temps ngomo moi c'est kendeki quelque part et pas famille na yekaka là ça qui reçu ça quitté moka bima libanda momona ba pele belé donc Joanna bengi fatigué là rappeler Joanna pour John ba moi yambi téléphone John a psia lobino na bengi pona ebiso que en tout cas makambo na côté fay pas na côté makambo na yo makambo na côté na yebite son na vivre lisusu tala mama ya mobali na yo tala ndenga zo betanga tala basalinga basangani makasi donc na yebite son na vivre au niveau ba menacer nga na yebite son na vivre yebisa bi mais obi bon point yebite na obenga o lobby anga bengite après 3 jours Joanna na kini akufi yo fati ndepso ta voice na biso ati bato bon bref Joanna na kini akufi tant Joanna na kishasa akufi yeba ki ondenge nini ayeko tuna mutu ya tutsa ki na ye mutu ayibise me mutu abenga tanga bisinga bo mutu boza na vérifier na kishasa na benga na nupo ngape na ozwa ete mutu nga bengi ye na Kinshasa nde Jongo ba yebise ke Jongo kufaki alors ndeko mwasi epesi somo amoni pena ke donc nganga una ngende ko luka ona ngende ko talisa nganga wana akufi bandeko nanga lisolo oyo bandeko basi ebele awa na poto bakomi na esprit ya consultation bandeko basi ebele na habité omoni tango oza na makanisi wana yeba ko koti da nda wanganga fubo yeba
Moi, moi, je me rappelle encore. Nazana mboka muboyi. Mboka wana. Na beta pe disolongo. Batu bakomaka bafonganga. Na beta disolongo. Sikona kifonganga wana. Batu bayaka koluka. Chance ezaka bana basi. Moi mwasi pina mwana mwasi ya ye. Et pas fonganga. Fonganga la veille. Parce que yeb sanga so fonganga lobi ke no bon. Après qu'on la veille yo. Nga funa ba question de ba chance yo bina funa peso ba chance ebele. Ça dit funa bimana yo. Oboya. Donc bande ko na biso ya basi botika comportement oyo. Au moins mwana mwasi asa awa na poto. Mais atinda ka mbongo pa ya prophète moko boye na Kinshasa. Si ko tala makambo ngo pe bien. Bato basala makambo wana mambo na oloba oyo boye bien po komela na se. Tala makambo ndenge zalaka. Tango azoluka ye, il va le chercher d'abord pour la prière. Alors luka d'abord pour la prière. Alors luka d'abord pour la prière et tout. Mais donc je disais Ebanda Kaboui. Parce que la répétition est pédagogique. Ebanda Kaboui. Au moment moi si à sali connaissance na prophète moko. Ibosse banana makambo ya kibonzambe. Moi bena frère, ma soeur, pas prophète. Ma soeur, maman. Prophète wana yebike mwana mwasi oyo azana mobali na ndako. Parce que mwasi akendeke pa ya prophète juste pona soit la prophète que prophète asalela ye masolo et pas ça dit prophète a le prier pona peut-être situation songolo mingi mezanga pona mobali langai azaboye au frapper sur l'aveuglement amona soki basi te soki et banini wana mais après au moment na Joe na bisé les prophéties que non na sambi maman na yo mona ke mobali wana azara ya yote et banini wana et bandaki na ma soeur maman ti o mo mususu na misika fourmi mo benga na ba bébé ba mo so pe ba gros mot ba mo so na makamba bolingo moi si mobali ndenge bandaka. C'est que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Makambo to beta yango. Comment penoza on a banana yozo souffle. Tam soupe zane. Abenga ni pe mobali na tikali moko. Alors on continue ce qu'on mbongo, c'est-à-dire on peut ce qu'on le continue de là. Prophète wana mbongo. Prophète akolia yembongo, akolia yembongo. A changer ka forme. A changer ba forme te beauté sala boy mais ndeko basi comment banda ko kende ko consulter donc ça dire on moni pratique on attend au sala ngo na mutu na yo moko oyebi teke eloko zo sala wana ozo consulter nganga Manzambe zalaka te somba boye. Jésus-Christ a annoncé un miracle. Alors ça veut dire que non kende somba bougie, somba maki, somba ando bangota. Ayeka babino que non ta foi t'a sauvé. On dit mana yo bikisi. C'est-à-dire on dit mi ko biki on dit mana yo bikisi. C'est tout. Mais lelo c'est-à-dire Moutazo kanisa la pasteur na bango, pasteur na ye. Bible ngo lobi tout est permis mais tout n'est pas utile. Pas tout ça va comprendre raté. Ko kanisa te ke pasteur wana yo kino yebse makambu na yo vandisi yo fongoli livre chapitre vie na yo mobimba de A à Z obetele masolo. Pona yo o wana za nzambe okanisa bon baba nzambe. Ça fait très mal. Donc bande komi bali o boza banda kuna bino
soki omoni kaka mwana mwasi na yo abandi kozwa kaka contact na makambo ya ba prière en ligne soki ndenge ni banda contrôler prière wana. Oui, parce que oza censé kobikisa ye, oza na obligation kobikisa ye, banda contrôler prière wana en ligne assemblée na banani fondateur en ligne wana eza na nani, faut banda parce que ça commence comme ça. Na lisolo moko so na betango ba concerné ba koyeba mwasi ya moninga na biso moko mona betango ezate mkono aux autorisations mkoka mpevi koye obima nango po aweza ezui kanga dadi ezui bandeko na ngai ya mibali yeba kozwa responsabilité likolo ya mwasi na yo. Soki aza mwasi na yo akobéir akotosa makambo oyo boyebisa ye. Jamais de la vie mwasi akolekolo n'esprit, mwasi asambelaka na banani, mwasi akoma kosola na ba prophète mo na Kinshasa obi somo sama na Belgique série mo boye popoto na makambo ya okanga dadi na makambo mwasi basola na pasteur mo na prophète mo boye okoke l'église église on bali lokenda te yo kenda koluka nini na l'église okenda koluka nini mwasi abande kosola na prophète mo boye prophète mo bisi non moi ça on basi no basi bolinga ma délivrance trop ya mo so ten église la plupart ezalaka mingi basi bondo kufaka bondo dayaka mwasi asona prophète wana bayokani bon en tout cas il faut nasser pour prophète il faut somba bougie faut somba boue tellement so changer la forme mon connait on va nous arrêter pour délivrance ça me salama. Ah moi si parce que le débat les gars m'bailler si m'bailler là il s'en va m'bailler c'est bon bête ça y est jour bon nous arrêter ah c'est bon ici bande konanga ah si moi si abi bon sombelo to sala on va voyager à voyager bon on ya na 22h tout ça bana ba tout ça ngo eza na salle de bain pasteur paye prophète envoyé na Belgique ali solo salama prophète aye moi ça zaki libanda et plutôt mobile batami Joana Koti maman sommet blonyo so parce faut to kota na douche parce que non comprendre la douche en haut les habitants faut soki na sifu na sokolo so sokolo yo parce que faut na pakolo mafuta o huile d'olive yo huile d'onction nzambe na to posama trop faut na pakolo ngo pena bien imaginez moi si ya mukolo ndenge wana olongole bilamba ou bande parole mafuta ah non na parole mafuta mobile azoyoka abi ah siko yo au parole mafuta ngo wapi na c'est nautique na mutaka yabi mais oui il faut parce que makambo za na kati il faut vraiment photo moi c'est pas dit moi c'est bon d'accord sinon kenela na bona kota ni mobile ça préparer déjà bilo nost alongoli wana ndaka keka na kata toile ba koti na kata cuisine na kata plutôt ya douche bou mobala yo biba bala faut pas et maman au piège ngai ando senga parler papa ni bisanga abse okoyi bisanga vérité ngo sa mostanga donc oko vandaka awa te otindaka mbongo pa mutu mona na ebite makambo za ndeni na ebite vraiment yoza na poto otindaka mbongo na Afrique pa ya mutu moko boye muso mona ana Angola mais abisa basi ya poto mbongo pour nini tellement basi ya poto balingi consultation trop comment moi si ozana yé vraiment tozana biso na yo très bien tozana biso bien mais yo okoma na yo na ba consultation okoma no ko kende ko consulter ba prophète ba sambela pona yo. Est-ce que c'est normal? Bandeko nanga makambo ezo sala matro. Bandeko basi boy ba ke délivrance ya solo uta pa nzambe. Muta mukila ko délivrer yota. Ce que vous pouvez savoir confiance au moins on appelle ce que tali liste
il y a papier, il y a RIA, il y a Western, il y a MoneyGram. À comment tu as là-bas, 10 000, 20 000 et c'est Kenda. La ligne Moutoumoko, à tout le monde, combien la biso, on a essayé de dire combien. Yo sotinda combien. Tant que tu as là, on a Tchatumba. Na Tchatos, ça va bien que c'est place à Zali. Donc ça laisser partir mon peuple. La émission de Konanga, émission on est qui impact mon ya kosakanate. C'est-à-dire émission que nous entendons soit par naïe. Mais mon kolomoko moi na moi si mo benga ngabila papa vanda calme yoka. Ala vanda bengi master na mais na c'est que les kana laisser partir mon peuple. Ya bioté ba oncle na ba pekisa kinga tout abidon mais bon betano di solo on est-ce que ça pena ngana yoka? Est-ce que maintenant passer on peut attendre comme on est à na bassin de l'église plein makambo na ebiti boke na akaka o na rasomo ka kofi après mbula musumu nimso akufi après mbula musumu mususu akufi après mbula musumu mususu akufi. Je crois que ça va bien parce que ça non makambo wa mais bon tout que non tanga bengo moi si na invité faut moi sandu avant so ko mettre le solo abio no tukendaka na Belgique sikoyo na bisinga za ba période na ba règle bien nga kunya na lingaka nde pena kumana mwasi kaka vraiment na ba période ko mon makile za ba chance na sende de l'église nga mona oyoka esenga toto mali ezate ko na yoka nga moko yabono mo ba basi na ba zo kufaka lokwa ba soso bayi makambo ba kina usinya. Si vous ata au lobby ndengeni frère Jeff Ifonge tika na yo. Le fou de Jésus tika na yo ata au lobby ndengeni. Bato ba oyoka na bango te. Bato ba changer na bango te. Donc pour na bango mo bateli ya solo eza pasteur na ye. Pour na bango mo kengeli les bons bergers eza pasteur na ye. Explication ku te ate. Au moins bina tata mukolo, mutu mo bina mukolo. Mais, il y a un protocole de l'église. Passer autant pour la bouée, la garde du corps. Parce qu'il m'a pas sterté. Waba yuma. Waba yuma ya kusakanate. Maman a bengi biso leli. Abi papa. Au moins, il y a famille wana. Ya famille mobali wana eleki makasi moni kena moto alinga mekabatu c'est-à-dire roi des rois azali ndoki ya bandoki azali mokonzi ya bandoki wana azali osoka lobi ndoki wana fukami ata ndoki wana na sommet ndenge nini eza na mokonzi oyo soka lobi ndoki wana fukami moto fukami saka bandoki azali. Il est le Seigneur des Seigneurs. Au monde que moi, moi, c'est scolaire à Vandi. Toi, même si Nganga na Koufi, alobia à Vandi, alobia Ngaye, la salle qui est erreur. Ngamoya mon Zamba lobila Ngaye Makamususu. Zamba ko betela na di solo pe beauté titi salami pe. Mais Makambo yoboye, elobo nini faut mettre tinda kingai. Comme dans le monde, il y a si je savais. Mawatro. Ndeko nangai ozolanda ngai, ndeko mwasi ozolanda nga. Kopesa confiance na yo, jamais. Et pas il y a marabout, et pas il y a nganga, et pas il y a pasteur, et pas il y a. Si vous sautez bien, mon batali sa chance, nous sommes qui ça va s'assouter, batali sa chance, va s'assouter. Quand les aguilles batali sa chance, va s'assouter. Yango bango le babo. To comme na temps oyo, je préfère 1000 fois va nous la parler. Et puis bateau nous sommes ba luka ba délivrance, on les a bateau yo ba kenda ba église. Bokina bo luka ni na kati église. Donc makambo nyo sozo sala ma oyo, bino boyo kana bino te. Mamu nyo sozo ma o bino bomo na bino ngoti. Le salut est individuel.
devant roi des rois okende ko se présenter yo moko nzambe otuna yo mokende ko lugani pa bato donc ok fongola na porte moko boye il y a malédiction de la vie na yo ok fongola porte moko boye malédiction ekota na foyer na yo vraiment donc ekomi kobangisa bandeko na ngai okutana na mwasi kitoko na nzela yo dragué oyebi ke nozwi mwasi oyebi pena ke non oyo nazwi pena mi pena donc oyo fois kozala mare ya bapeti nzoka nde ye mosala na ye nde bolingani wana nde odragué wana kaka ye abengi na Kinshasa azwi kombo nazwi makambo nyonso tu na numero na yo abengi akeko donc c'est-à-dire mokili ekomi très rusé bokeba. En tout cas, conseil gratuit, à travers tout le Belavi officiel, à travers Kangadadi, bokeba. Kitoko yer moko sa otomoni mo simon nzela kitoko longoli a opena donc opena nzokande mo kande bosoline wana. Zalaka pena temps ya prière. Autre baki obimana ozobimana ndako na il faut prier. Obi muto okuta na eta mutu mo okute mosi mo okutana na nzela nzokande mosi wana donc ye musala na ye boulot na yeza ko consulter banganga yo yatinda ba seka mokolo ozo mobali comment on pas citer tinda do ye pas zoki le solo na pa mokile baby comment moi si ko bando zalaka wana pour consulter banganga otinda mbo pas prophète mo pas prophète zokande otinda mbo epai yanganga kisi ngai nayebi camarade moko te ko benga ngai mikolo ekiawa atobenga lobi aya na ndako na ye afongoli valise moko boye anga zo solo ni boye non alingaka voyager moko ndeza force de valise moko moki acha bloko ndaka zo bimisa valise wana boye amona boye amoni 4 bougies rouges rien qui va bouger le msouté amona ngo mystique a dit mais non ba bougie rouge na ndako nanga avec madame natu madame ti lelo ninga zabo camarade wana et abenga ngai na miso abenga ngai kamongo abi non na mona clarté mobali faut la responsable ya foyer na yo mobali nde mutu akumba ka foyer sozo bimana tongo ndeko na ngai je t'en prie chama mabolongo na se prier nzambe sanza bataki no Seigneur na obima na tiki journal de maboko na nazo répéter makambo na bi pourquoi na odoba yango okutela mo mosi mona nzeli mo bilenge no ozwi mwasi nzoka nde ozwi sirène okutela mosi na nzela yo mo kozwi mwasi nzoka nde e bande ba problème no nde yango wana donc c'est à dire un moment biso mo tondo luka ba problème biso mo abakuka lobi batele maika wana ti lipamboli ne kutaki yo soki luka lipamboli yango wapi ok pa ya pasteur o mabe esimbité ok pa ya frère o mabe esimbité ok pa pasteur o mabe esimbité ok pa pasteur o mabe esimbité au moins non teke non bato soki luka lipamboli wa déjà l'église na bino wana poni basangana atena baninga ça le mot comme on a 4 ou 5 églises différentes c'est-à-dire ba bazaki ba na nzambe na bango to ba bimbake nzambe baninga nzambe misusu pa ya koti o ba so bimbake nzambe misusu ya koti mais finalement mais nzambe on nyos tout azoka ka lingala non na mona te keba na biluka luka kanga dadie ye pepe sa yo conseil keba na biluka luka ndeko mwasi na lobi ye moka se senta coupable que yende c'est-à-dire à travers ye nde nganga wana na Kinshasa kufaki pendant que ye nzamba banda déjà kolobela écoute mais okoki no kufongola porte ya malheur pona nini okobotaka na yo okobalaka na yo libala ezaka na maboko na yo mokoti mo libala ya maboko na mo mutakosota zala bina bien sincèrement yo moko entre yo mona motema na ba bina noté ngaza bien obala zala poli
yeba ko répondre batu, yeba ko lamba, yeba ko sanga musanda ku longola motema mabe na kati na yo obala. Mais yo mona kati na yo biki oza motema mabe ya kosakana ti. Donc yo ndo seksa bato seksa na mbebo na kati na yo wa motema mabe. Yo kono mona seko na seko. Siko yo ozui prophète wana par exemple en Afrique. Prophète wana biso biki non pour aller dans Bambon, on a sali Bambon, aller Bambon. Bambon, tu m'as dit moi trop. À changer ce que moi boule. Là, bon. Namoni vraiment, il faut. Namoni, il faut yakaka. Namoni vraiment, il faut yapo. Makamboza mo belé. Namoni, il faut yapo na salo de défense. Parce que à ça, je esprit na yo. Yo moko so d'accent faible devant yo tin de l'équipe Bambongo. Après, bon, nous avons vraiment mon esprit. Master Moto Betranga, ils sont au cas de Bruxelles. Quand on est à Bruxelles. Après, il y a moi Simon à Londres. Moi, je suis à Londres. À mon ici, Makambo. Moi, si on a soga yena Kinshasa, mon bateau Kinshasa n'est pas à l'Afrique. Soit mon moi si. Alors, abanda ko comprendre te. Soga mon moi si. Mon gars, so moi si aye. Vous savez que vous m'en mais so moi si aye. Faut en apposer moi si on a dit. Abisco ceux qui moi si on a ye qui me bali na esala rasute. So moi si on a ye qui me bali sala rasute. Ce que à se comprendre te. Mon comme souci moi décider d'habiter. En tout cas na moninga funa ke luka nanu, na ke luka nanu nani na ke luka nanu moi si ndumba. Natala nanu, na ke luka nanu bandumba natala. Natali sananu. Ami la kepa ndumba abi non nazo serombo na. Ah. Oui mais si on a comprendre te, so na ke luka ndumba kutu a déclaré que son sera là. Mais moi c'est un groupe na uti poto pena bouiller rien. Après à nous dans le moi c'est au monde que non. Moi c'est sokola 2 fois par semaine. Quand tu as une chasse à maillot fêlé, dans mon lungue, une chasse à moi ça la vara 2 fois par semaine. De quoi on a eu gangai? À Bendanzo, tu m'as l'impression ça moi aussi. Et puis moi c'est un bandun dans mon boye. Par semaine un bandun dans mon boye. À Chablo mon andun. Keba nabi kenda, keba nabi linga, keba nabi lula. Oyo lula ndoki. Oui, ngana epsenga bi metam su nzambe nem tanda osala te nzambe bina muto a permettre que habiter qui est na ko mengana no pa bandumba parce que nzambe songa délivrer a on délivrer na côté tout pour la noter ba ngata ba aki on mon o menasa na mo balit mais sikoyo elo oni bo kutu kuna ba nga bina ke no tete sombo na yo do lexi ki na makasi mais bo ndenge ni avant que bimananda kuna yo ndeko nanga sambela tika vi ya kolukaka ba prophète ba sambela pona yo tika vi ya kolukaka ba kono banani ba mbikudi ba bikola pona yo tika vi ya kolukaka ba sui banana ngo ba marabu tika ba vi wana sika ba vi wana ena mutu moko o ba kombo nyonso wane ufuka ma devant ya zali et puis mutango pe apekisa mutu te aya pa na ye abiso ko ya na oyamba yo mikepa mutu wana kende pa mutu wana oya boyaka batu te bandeko basi ebele baza awa ebele majorité poso tali bien ta ba prière en ligne on mona mingi ya basi la prière en ligne mingi da basi donc bandeko basi ebele baza awa soko tali bien ba consultaka. Comment donc ça dit à la prophète ne mona Kinshasa tin de la prophète on mbongo donc la prophète mikolo bena moité nengo bakse ba prier nengo salaka tam so mona akuta na chance moko boye mikolo akuta na chance moto mikolo comme na mo sengo moko boye pona ye mutana mto sambela pona ye nzambela ngaye bola muka kanga dadi ye kola musabini bola muka okoti na mbongo pa mutu mona na yo bongo sana mabolongo oza ba genou okofuka matolela mawana nzambe kitaliko na yo mawana nzambe kitaliko la makambo ozo luko sala
mwana nzambe kita likolo mobali na yo mwana nzambe kita likolo parce que soko osambeli nzambe ya solo nzambe oyoka yo mwana nzambe kokita mettez yo pona yo donc c'est-à-dire il faut que ndeko luko ki ko consulter bandeko nanga kanga dadie ye pona bino kanga dadie za pona bino numéro na biso yango les affiché benga biso partout ozali toko yamba yo toko solo la soko za li solo beta li solo na yo moni li solo oyo ezali po yebisa bandeko basi ke nzambe aleki tu bato bakenda koluka consultation wana pa banganga pas ba tanfumu et pas ba prophète et pas ba pasteur mukolo moko pasteur a okufa tant pasteur a okufa so oke oluka siko pa nani ezali ndenge tozara na ba Maroc o mutasala mikanda boyo mutasala mikanda akoti mikili donc c'est à dire cop wana donc yemo comme tabe makambo wana donc mais au moins nzambe abimisi mutu musu abimi moi nzambe abimisi mutu musu abimi po c'est à dire mutu musu abimi akombe au toucher otie motema kotie likia pa ya moto siko elikia pino kamati na makambo na yo tout OK pesa c'est à dire na sipe na komba donc so mutu na za makambo wana te moi comme bon otinde wana yesiko nde akoza kola vieux mort na mort na akoka commissionnaire siko yaki luka pino siko banganga ya solo c'est à dire ozo kotisa kombo na kata buku banganga yesiko tellement za na makambo wana te tamo bina ngeno lo mo sala mbi par hasard au sait que le mot yo tatolo bengi en tout cas papa la yuki ndengo wana abi akasifoti ndane parce que moni wana moni tout sambela trop faux allez yo comme to baxim le baxim bon wana amobi la tete mbalo foko ma solo match pamba na obeta ngo trop mais et simba te funa kenesko akepe na siko akena makambo no pas makambo no akena ba photo na yo akena mbongo tindela akeluka kenesko parce que Kinshasa tout est possible na Congo akeluka faux prophète de quoi tout le monde a bien sûr mutaya taye comme mon papa na mino comme Jacques Gen c'est quoi ça ni papa na ngai comme Jacques Gen c'est quoi ça ni maman na comme on Geneviève Wosono c'est quoi ça nini maman na ngati maman na aux États-Unis et ça nini et ça le côté de ça après donc kotindaka bambongo zotindaka wana soki mutu wana zana makambo wana te do yondo zotinda c'est-à-dire ozo fongola pe mutu wana porte li felo pour mutu wana tellement wana za cop na ye au soigner cop wana yo fo mona ka ba miracle do foki oluka pena siko nganga pena ya solo ay nganga pese mibe quoi do ye zaka net commissionnaire yaka wa pont mobu aye sur makambo aye non pas na yo non en tout cas la moni faut ça la bonne mo faut ça yete donc il n'y a pas qui donc il y a PC bon il y a ce que c'est le recherche comité de recherche na yo au comité mutaba tu comité de recherche siko mutanengo wana soko bya longola yo ya otambola mutaka na chambre na ye oboya boluka nzambe na ndenga solo omobangisa batu makasi boluka nzambe na ndenga solo comment ko kendaka ko luka banganga ko luka ba prophète ozana bande ko mibali bo fuye ba téléphone na basi na bino so moi ça solana mutu mona Kinshasa au pasteur boya yango tina dernière énergie parce que un jour et parce que ba mutu na soki no luka wana mutu na soki mbongo esili so mo bina ke no mbongo mo kauka mutu na fois ki ko mo bina mo si bina ki a défi même mbongo li ke de manière soit à internet on a tine $500 donc après au tine sous 500 après ça dit au foot na mutu ndako ce qu'il y a au lingate ma monnaie si là voilà merci tokutani lobby parce que tous amas kambo belé tokoloba lobby tous amas mebe tokosona portez-vous bien restez connectés sur Tolobe la vie officielle merci yo azalaka muninga na yote ya oyibi yango Papi Gen Tolobe la vie Tolobe makama monde ya mokili normal Nazala ba camarade te nazala muninga na hote Tolobe la vie chez Papi Gen TV.